JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto ya monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité au bopé saka soda na bino ya mikili. Bandeko to s'abonner, beau s'abonner. Biso nyonso to s'abonner na nouvelle chaîne ya soda na bino ya mikili. JDK Mopao TV chaîne ya sika bandeko na besoin na bino na vraiment na besoin soutien na bino bo sunganga bo s'abonner bo zwa ba téléphone tant bozo zwa émission oyo ozoyo kanga please pardon s'il vous plaît zwa téléphone ya mwana s'abonner kaka atala ngate opesi ngaka libone moko. Zwa téléphone ya bana nyonso na ndaku o bazana ba téléphone s'abonner na chaîne ya sika ya soda ya poto JDK Mopao TV na yeko senga bino lisusu une fois bo pesa ngai avant fin de l'année 1000 abonnés à 1500 abonnés bozali ba abonnés na ngai o bolinga ngai bolandaka ngai mais na chaîne na liboso ba uteko kanga yango chaîne mi balé bakangi yango lisusu mais ba okangaka malobate ba okanga soda ya poto te ba okanga ba chaîne ba olemba mais maloba ezakaka mayele ezakaka yango na yeko senga na bino bo sunga ngai bo s'abonner mama zwa téléphone s'abonner na chaîne na JDK Mopao TV papa zwa téléphone bandeko bolandaka ngai bolinga ngai boyebisa na bandeko na bino partout bozali na 4 coins ya monde bo s'abonner bozali ba abonner na nga bozali kaka ba abonner na ngai bolinga ngai bolinga kanga nzamba kotika bino te puisque bozana toujours pona ko soutenir nga et na zakaka wana pona koyebisa bino ba vérité ba oyezoleka na mokili et na pesaka conseil awa eza polémique te awa eza rando te awa eza mafinga te awa eza respect chaîne moko éducative. Alors bandeko na ibno lelo makambo ezoleka na poto ba parents congolais ne ko s'adresser na ba parents congolais en même temps na ba parents africains. Donc yo congolais o ko émission oyo yebisa na bandeko na yo entourage na yo ba africain o bozaka na bango poto et baby bandeko na ngai poto et baby bana na biso ba okufa ba oboma bango ko boma bino moko bouto komona oyo ya Alexandra et ya Alexandra ezali kaka Alexandra te baza ebele ti na Paris en France na Espagne na États-Unis d'Amérique na Australie na Europe mobimba baza koboma ti na Afrique. Alors nga ye kobeta sete na bandeko na biso ya France bandeko na biso ya France bana biso ba okufa ebele pona nini manque de repères ba parents mingi boza absent na vie ya bana nega koloba soki ko déranger yo eza problème na yo ngana yeko telemela likambo oyo to mona na misu oyo bino peut-être misusu bo tia kate parce que vous êtes plus branché na ba TikTok vous êtes plus branché na makambu ya mabe
bozota ba biloko yo eko apporter bino na communauté to na famille et lokote bana biso ba osala mabe mingi oyo biso to omona te ya on yoki sabino bosa très attention bana ba sénégalais misato ba okufa kaka lobby butu lelo butu ya lelo bana ba sénégalais misato ba kufi na autoroute na Eboutville na péage wana kaka na autoroute A13 awa na département de l'Eure na Normandie bande konanga na direction Rouen Paris bana ba sénégalais misato ba otiko kufa un accident mort sur place le 3 et sili kaka wana te bazo boma baza koboma baza ko enlever bana ba parents congolais bo surveiller ka bana bo kena kotika bana classe na tongo oli bo vanda ba TikTok bo vanda ka bina ka tongo poko na ba TikTok bo kena kotika bana tongo baza ko enlever bana surtout bana ba noir ya batu mwindu bande onanga yi baza na pitié te poto et baby bo surveiller ka bana na bino bo kenda kotika bana classe oyo soki possibilité zali mama kende ko zo mwana classe mwana nyonso oyo azana moins de 10 ans maman il faut ça la toke na otike na classe soki possibilité zali o kende pe ko zoyer bo tika makambu oyo na oloba makambu oyo na yebi o na oloba ba mama congolaise ebele na yebi na otanga ba komona bino te po boza ba mama moko irresponsable ba komona bino pe na zana yango mais na otanga yango te ce n'est pas la peine na yeka ndeko la musa ba congolais nyonso ba mama congolaise na beta c'était pas na bino po mingi bo sala raté bozana bandako mais au mona oloba na mwana yo ya 8 ans asokola yemoko abongama yemoko asala nyonso yemoko oyebisi pe kende bendaka porte mais toza siko na hiver malili butu ezarati na 8h du matin butu na poto ezarati na 8h du matin bana classe babanda classe na 8h30 mwana il faut bimanda ku peut-être na ba 7h30 boy sangai ezana butu mwana 6 ans mwana 7 ans mwana 8 ans abana butu yemoko mama yo vana ndaku olaleli ovandeli téléphone na TikTok est-ce que c'est normal bolingi peut-être balobela bino c'est pas le bino kaka ote yo zempoli yo bangaka batute boli balobela bino ndenge nini bozoze la kaka batwa kufaka bana bakufaka ndenge tomoni Alexandra lelo boye ko telema bino surtout na ba réseaux sociaux mais to senga na bino pe boye éduquer bana to senga na bino pe bola kisaka bana ndenge nini ya kolata bola kisaka bana ndenge nini ya kotambola bana bazaka pe na ndaku nyonso yo ezali bino ba parents bozali ba irresponsable bozoye ba kovanda na bana te ba mama mobimba c'est comme musicien concert bino wana boke ba concert boke na mnoko bina boke na mnoko banganda bozanga na banganda te ba muziki awa elobi mpenga yo to c'est dire que bozana sens ya réalité ya vie ezate bana boke sa ba bêtise bana boke teka ba diamba bana ba komana bango ko bomana bozomona ba règlement de compte de salama bana bazako beta na masasi bana bazako bomana ba kotiana ba mbeli bana biso ba okufa ebele mais eloba mate ya on ko beta CT bandeko na ngai prenez conscience to partager vidéo oyo et comme la ba parents congolais nyonso ba parents congolais nyonso bo telema bozwa conscience boyebisaka bana babimaka mingi te poto eza sou malamu te baza ko attaquer na ba noir baza ko boma bana biso gratuitement. Alors avant la silisa nina la basko eloko moko oye komili na France pour na mametali ba radar. Prenez conscience bandeko na bino bato wana ba permis. On ne soit un permis français. Keba. Ba radar et commis sikoyo soki osimbi téléphone na maboko. Na kata voiture. Radar ba tie ba radar ya sika ebimi et bomba mana kati ya feu rouge. On dit manga peut-être te po on dit manga na yote on yo soda puta zoloba. Ba radar ya sika ebimi.
Et Utiko Banda, le 1er novembre awa 2024. Yo omo nangote. Ba kotisi yango ya sika. Ba otiango na butu. Ba fongoli. Feu rouge. Bomo na feu rouge ya likolo. Ba kotisi yango na kati caméra. Soki oza na kati ya voiture. Osimbi téléphone na yo boye. Ezui yo et filmé yo. Ezui plaque na yo. Lobby. Après une semaine, au reçoit contravention, il y a 135 € à payer, plus moins 4 points. Na kati permis na yo. Permis à 12. Pour on a France, on a permis à point. 12 points. Ce qui va zioka photo, na téléphone na maboko. Tozo solo là. Na kati voiture. Boke ba na ba feu rouge, ba ndeko na nga ba congolais. Et ko zoyo photo. Ato simbi kaka na maboko. Et jouyo photo. Une semaine après, aux ana amende et comme l'on adresse non andaku, il y a 135 €. Et puis, moins 4 points, na katia permis na yo. Toyo kani bandeko na ngai, oh soda puto lobagite, oh soda puto bombe la biso ba secret, bo ke ndeko fundara droite à gauche tout ça, ngam no c'est nous la vérité. Non c'est nous makamba malamu. Kongola lingelo ko malamu te, alingra pe conseil te, alingra pe vérité te. Neko lobakaka. Oazela mato ya koyoka sala nini? Oazela motema kondima na répéter lisusu. Bandeko na ngai bo vandisa bana na bino na ndako bo sola na bana bino bazoboma bana batu mwindo gratuitement ya ofele parce que ekomi ndenge wana poto échanger poto ekomi pasi ba mindele ba komi na zuwa ya makasi. Et puis biso na biso ba africain, biso na biso ba congolais, to lingani pété, solidarité zate. Alors na suka na awa na senga na bino to partager émission oyo vraiment et comme là-bas oyo komela esunga. Merci na oyo ko partager, merci na bino ba obo s'abonner, bobo ça na ko tia j'aime parce que j'aime et puis ça sera kilo na émission. Nzambe alola apambola biso, apambola bino to komi na prochaine émission ya boye ezalate. JDK Mopa au Mokonzi, Soda ya poto. Ciao, ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya poto.